boza bien? Ok. Donc, émission na biso ezali très simple. Kala te nazobengisa mwasi akota awa. Ntango okota omoni ye aza bajar na yo bagu oyo yo lingaka kopasola balo na yo te. Mais soki akoti omoni ke azokoma mpenza te wana pasola balo na yo nakoyepa na bino moko moko mpo nazwa barezo na bino. Toyokani? Ok, donc sans plus tarder, moi c'est Aliboso, Kota Tomona yo. Bonjour. Toko bandana kombo na yo? Kombo na Domba Vanessa. Et puis ozana âge nini? 28 ans. O sala ni na vie? Naza artiste et comédienne de profession. Ok, na temps libre na yo? Tango ozana kata musala te o pasaka temps na yo kosala makambo nini? Kotanga chercher à découvrir des choses qu'on sait pas. Ok. Tango kasi ozo solo na mobali, ozo yebana na ye, ba qualité nini olingaka kokute pa na ye? Personne libre d'expression qui parle ou azoloba, azoloba, azokaramakambute. Donc voilà. Et bongo kasi ba défaut. Oyo lingaka ata mukiete. Ne pas être vrai. Et ça des fois mneni. Kawana? Kawana. Ok, merci. To kende pa ba oyo ba pasuli ba ballon, toza ba raison na bango. Landa ngai boye. To koki ko banda na kombo na yo na âge? Jean-Claude Kabashi. J'ai 28 ans d'âge. Merci. Et puis, au salani na vie? Bon, premièrement, je suis un coiffeur et puis je suis un artiste comédien aussi. Merci. Oloba lingala? Bon, le blanc lingala, ça là, on a bien à matoi. Bon, au pasuli ballon no kasipoani? Bon, premièrement, on a pasoli ballon, on a entré dans la bande au côté. On a vraiment na basi bakata soukité et puis son accoutrement. Donc, moi, s'il faut, moi, ya moulaï, on a boué vraiment trop sexy, ma casse. En tout cas, je suis pas aimé. Merci. Merci. Et bongo kasipo na yo. Yazali bajar, yamibali olingaka? Je crois pas. Vie façonnée en loba, argument ou chopé ça se voit que c'est pas vraiment le genre de personne où on a une cause. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Toyaboué. Kombo na yo, na âge? Moi, je m'appelle Héritier Nel Touji, j'ai 34 ans. Merci. Et puis, au salani na vie? Fonctionnaire et à l'État. Expliquez biso kasi o pasuli ballon na yo pona ndeko mwasi poani. Bon, na pasuli ballon pour azaba jar na ngate hein. Na sepelité vraiment na. Donc c'est un peu ça. Elo nino sepele na honte. Bon, comme on a ega boye vraiment donc na katipe suki, na linga ba fi ba katara benda suki troute. Donc c'est un peu ça. Merci. Aza ba jar olingaka? Non. Poanite. C'est Azomona qui Azamutumo Boyazala na incapacité à supporter le fait que je sois artiste. Ah, on a raison. Ah, je sais pas. Hein. Il m'aurait dit pourquoi lobby. Oui, boy poanikas. Na lobby parce que déjà mon accoutrement, j'ai fait ça exprès. Donc déjà c'est pas supportable. Alors qui a dit qu'on va supporter le fait que je rentre en retard à la maison ou peut-être que je pars d'un tournage pendant 1 mois. Qui va accepter ça? Merci beaucoup. Merci, Toyaboué. Kombo na yo na âge? Landry Los. Nazan a 29 ans. Merci Landry. Et puis au salani? Ok, Nazan animateur culturel. Merci. O pasuli ballon no kasi poani. Voilà, parce que Mouté Mananga est tout cité. Simplement. Voilà. Merci. Komona Landry boy, azali mutu sora bendio pona chao litoi, opesa mwata? Bon, elo na yokoli na vio ba pesa mutu nyo surtout chance, ezala ngo mabete. Mais Landry na omona ezapeka mutema ndebetite. Sope ezala ki bon ngamona ngana pasola ngo. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo na David Diawa, nazana 28 ans. Merci David, depuis au salani? Nazana ba activité personnelle, premièrement maison d'habillement et deuxièmement ba kopa miki kaka mobile salaka. Merci. Et tina nini o pasuli ballon na? Bon, na pasoli ballon premièrement que habillement na linga vraiment moi ça exploser en d'autres beauté kolata ni na mkose puis bras cassé en tout cas j'aime pas mais à part ça ça n'est bien zakitoko.
Merci. Et bongo kasi pona yo. Azali bagu na yo. Azali bagu na ngai te parce que mon naza mutu mo aza ya kokangama. Aza ya kokangama même na kati donc vu que ngai naza mutu mo naza très libéral men esprit na ngai donc il ngai simba na kopekate. Ok, merci. Merci. Tokozwa kombo na yo na âge? Oui, comme on a le Vitik Bokela, j'ai 28 ans. Merci. Et puis osala anine. Bon, naza blanchisseur na 5 à sec et à part ça, je suis sportif, boxeur. Merci. O pasuli balono kasi pona ndeko mwasi po anini. Bon, premièrement, on a passé le ballon dans po coutrement na eno eza bien te en plus na sepela vraiment te na basi bakata soki. Na linga pe basi minene vraiment te. Merci. Aza baja rolingaka? Non, Po anite. ça se voit que aza na makoke mi ma poids haute. Donc voilà. Merci. Kombo na yo na âge? Mon Crézo Russell, 29 ans. Merci. Et puis osala anini. Je suis entrepreneur en la communication et puis je suis web designer aussi. Ok. Merci. O pasuli balono kasi po anini. En un mot, on a passé le ballon juste parce que moi, Azamoulaï, la voix dans le petit talon sera longue, elle sera courte. Moi, j'aime pas les femmes assez courtes, mais la généralité, elle est bien. Merci. Ndeko mobali aza baja rolingaka? Ouais, je peux dire oui parce que na lingambel bazala sukinda zala yango. Donc dommage. Ok. Voilà. Merci. Merci. Kombo na yo na âge? Saloum Rodrigue, 29 ans. Merci. Et puis osala anini. Bon, ngai naza entrepreneur, acteur en même temps. Donc, na mélange yango quoi. Merci. Yebisa biso kasi ba raison na yo o pasuli ballon. Bon, ezara neba ya balobi quoi. Accoutrement oyebi ke toza ba bantu a, to en Afrique ba jija batuka na apparence bani yo ebi bani tala. Donc accoutrement boye chenga na parler mais libanda ko koma nango ti ba kote moi jar quoi. Merci. Aza bajar no? Aza bajar mangate. Po anite. Ça se voit que Azo Sala ya mingi, il en fait de trop. Et ça, je serais dans l'incapacité de supporter ça. Merci. Pas mal. Hein? Ato sala trop nenga telemika abwe. Oui, ça, et le Belinae, Azo exagéré, donc Azo l'examae, les places où l'examae, il était dans quelque chose dont on n'a pas besoin. Donc, merci. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Joey LMG, nazana 29 ans. Merci. Et puis osala anini. Je suis journaliste de profession. Merci. Pesa biso ba raison na yo o pasuli ballon. Ben, na pasoli ballon pour le moment d'abord il y a deux choses. Pardon, il y a deux choses. Il y a na linga baso bakata sécurité puis accoutrement na yi. Oui, c'est un peu ça. Merci. Pona yo kasi. Aza bajar no? Aza bajar mangate. Po anite. Déjà, mibalo bazara à peu près na âge na ngai. Bazara mibalo ba kokana bango été de première vue, de ba moni accoutrement la suka okata a renoncé. Donc voilà. Merci. Bon, tozonga na biso boye kasi. Oh là là, malheureusement pona yo ma chérie, ba balo nyonso ba pasoli yango. Mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na kozwa micro na yo. Et puis toko betla maboko. Merci.